Merci pour la confiance, pour la fidélité. À Goyeba tellement ébélé à Kolanda magazine Nabino. Solo la plus, ya Mokola Lele Bandi Mbote Nabino. Contentieux, il y a des résultats, il y a des élections législatives nationales dans la République démocratique du Congo. Et c'est que Mokolo ya lobby cour constitutionnel à Kataki Makambo sur le détail. Dans commentaire Oyo. Kinshasa 1, Lukunga. Monsieur Mwaba Kazadi Tony. Cour constitutionnelle, Arandaki Lobby et l'équipe, plus précisément, Mokolo mardi 12 mars 2024, arrêté naïe sur la requête en contestation. Il y a des résultats, il y a des élections, il y a des députés nationaux, il y a le 20 décembre et l'équipe. Sur 1123 requêtes réceptionnées dans haute cour, 21 et c'est des états qui 525 affaires qui déclarées irrécevables, puis 43 et déclarées récevables. P fondé. Cependant, 400 affaires et recevables, car sinon fondé. Madame Sangana Bilonda Clémence, Monsieur Ntambwe Mponchi Charmant Eliezer, Monsieur Bahati Basseme Emmanuel, Monsieur Kassanda Katwala Olivier, Monsieur Efambe Ekanga Dion. Circonscription électorale de Kinshasa 2, Funa. Monsieur Ieli Molangi Edi, Monsieur Amissi Makutano Adolphe, Monsieur Kaziteriko Kenda Faustin, Monsieur Lukulasi Massamba Jean-Marie, Monsieur Dikala Majed Lubanzadio Géry, Monsieur Mouyaya Katemwe Patrick, Monsieur Lubanga Mwambi Taylor, Monsieur Osango Senga Lambert, Monsieur Mpoi Kadima Godet, Madame Karomone Kilala Pepito, Madame Vwanga Mukongo Christelle, Monsieur Titan Eden Kalonji Antoine, circonscription électorale de Kinshasa 3, Mont-Amba, Monsieur Kazadi Kankonde Peter, Monsieur Kabuya Chilumba Augustin, Monsieur Kibuka Kiakese Raphaël, Madame Bolumbe Bakando Hermione, Monsieur Mayo Mambeke Jean Baudouin, Monsieur Eyanga Mboyo Venance, Monsieur Mbikai Mabuluki Steve, Madame Madia Mwamba. Et Sengeli Boye Baki Nabare Oyo cour constitutionnel à mettre fin définitivement en examen. Yaba contentieux, yaba résultat, yaba élection législative nationale dans la République démocratique du Congo. Ah oui, Abou Pia. Monsieur Motangalier Léonard, Monsieur Kalonji Ogi, Monsieur Tibalabala Mukunayi Francis. Baéli municipal ya Lubumbashi, Banabasi, Bakene Kota, la ministre agent, famille et enfants, et Sikawapi, ba réitérer soutien à Bango et pas inaye besoin de détails. Dans commentaire Oyo. Baélu municipal ya Lubumbashi, basalaki sortie médiatique na bango ya liboso, lobby eleki esika wapi bakendaki kokutana na ministre provincial ya genre, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, afin ya kolakisa attachement na bango pe engagement na bango pona ko accompagner ye na ba différentes activités liées na femme et surtout occasion pona bango balakisa ke mois de mars ezalaka mois ya ba maman. Honorable Bijou Mwadi élu ya commune ya Lubumbashi pe chef de délégation à Tadisaki Boye au sortir et entretien à Bango. Nous sommes le conseiller municipal de la ville de Lubumbashi. Nous sommes au nombre de 28 conseillers. Nous représentons ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, nous avons eu cette grâce d'être reçus par la ministre des Genres, son Excellence Madame Gisèle. Elle nous a reçus. Nous sommes venus la voir
pour présenter premièrement les civilités. Nous sommes venus lui dire que nous sommes prêts pour l'accompagner. Nous voulons aussi être connus, être présentés à la population féminine, parce que nous avons remarqué que la population de Lubumbashi, surtout les femmes, ne connaissent pas les femmes conseillères municipales, ne connaissent pas leur rôle, ne nous connaissent pas. Que nous puissions l'accompagner dans toutes les activités qui concernent la femme. Nous avons parlé aussi de la politique, nous avons besoin d'elle, nous avons aussi demandé à ce qu'elle puisse nous conseiller. Elle a été d'accord, elle nous a aussi prodigué beaucoup de conseils, elle nous a donné des témoignages. Ce qui a poussé, c'est qu'elle puisse être à ce niveau aujourd'hui. Et nous avons trouvé en elle l'humilité, nous avons trouvé en elle la persévérance. Elle nous a poussé à ce que nous puissions aussi postuler, nous puissions aspirer aux grands postes. Parce que les femmes, quand on voit les femmes, on les retrouve seulement dans la trésorerie, dans l'hôtellerie, dans les commerces. Mais avec elle, nous a poussé à ce que nous puissions aspirer aussi des grands postes. Et Sengel Boyebake, au total, capitale ya Cuivre, et qui 77 élus municipales, dont 28 femmes. Et que yo! Communément appelé les Wazalendo, jeunes patriotes congolais réunis au sein de UDPS, tu sais que dit, félicita qui mokondi mboka pour la réélection na yépé, tombeli deuxième mandat et la mou. Salamaki au cours, il y a cérémonie, il y a échange de vœux lobieleki na commune, il y a limité bozobali. Et Salamaki qui toque en ambiance moko ya kosakanate avec Impact Pays idéologie dimanche eleki botu nanga nini cérémonie ya échange de vœux ya Wazalendo jeunes patriotes congolais regroupés au sein ya UDPS Tshisekedi et bongo tangu azwaki maloba coordonnateur ya Wazalendo Trésor Mbokila abandaki nanu na ko féliciter chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour la réélection na ye na tête ya mboka à l'issue à l'élection il y a le 20 décembre 2023 expliqua qui lisusu rôle ya Wazalendo oyo ezali ya assurer communication numérique au sein ya UDPS pour na ko éviter ba mwanza nyonso ekumamaka pe na suka a salué qui volonté ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya AK47 pour na soutien na ye. Nos sincères félicitations ensuite des ministres et mandataires de l'État, surtout sans oublier la plus haute autorité du parti, messieurs les combattants du prochain gouvernement, honorable Augustin Kabuya Tshilombo, à qui nous jetons de fleurs pour le record et la qualité du travail abattu. Ah oui, il y a Kosambezate, Wazalendo bazali déterminé pour na ko accompagner Fachi Beton pour na réussite totale, il y a deuxième mandat na ye à tout niveau. Boinde Zalaka. Eh que yo! Commandant de la police de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a présenté qui échantillon Yabakulu na Wakaraki Lobieleki Nakan Lufungula. Reportage. Dans l'ensemble, Kimi Ezali, mais Ezali est maillé na moi ba koko so mike. Évaluation, il y a situation sécuritaire, il y a semaine eleki, puis projection, il y a ba prochaines activités. Des alaki au centre, il y a parade d'organiser lobby eleki, na commissaire divisionnaire adjoint à la police nationale congolaise en charge, il y a ville province ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, état-major na commune ya Gombe. Na même occasion, numéro 1 à la police ya ville ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a présenté ki mupiku ya bakuluna oyo bozali komona bango bakangaki bango na kati ya camp Lufungula, toujours na cadre ya opération ya nettoyage ya bakamp ya militaire pe ya policier na suka. Général Blaise Kilimbalimba a communiqué boye. Oui, tozana devoir ya koyebisa ba kinoise na ba kinois pona musala touti ko sala ezali kokanga bakuluna oyo bango moko bazo dénoncer biso ke baza ko uta na camp balobaki na camp Kabila tokangaki bango pe kimia ekota na camp Kabila siko balobaki lisusu bango population ke etikali camp Lufungula totikaki bango po ete soki to période na bakimaki metango totiki muke baza distrait tokangi bango yoyo
okolakisa bilongi na bango nyonso bauti na camp Lufungula. Et vous voyez que eza ya solo baza penza dangereux ndenge tokangi bango. Heureusement bazo kende na justice o eza kotika bango te. Justice asungi biso makasi ndenge bakangami wana baza kokende na prison oyo pe atikali tokokanga ye akolanda prison. Et ndenge wana nde kinoise zala na espoir que oyo nyonso bakangi lelo te lobi bakokanga. Police eza à l'œuvre pour que chaque criminel aza ko commettre même baitolakisi awa te baza bao babomaki batu na crime esalemi kala mingi te dans l'un des quartiers de Kinshasa. Toza na téléphone na bango, toza na makambo na bango nyonso bakangami tokolakisa te pour raison ya sécurité ya batu mususu. Mais o wana pe bakino ba sepela batu bauti osala crime ya koboma batu na kati ya ndako na dans un des quartiers na kati ya ville de Kinshasa bazana maboko na biso bakangami bango tokolakisa te parce que tozo continuer koluka ba oyo ba complice na bango. Na ba parents ya bana oyo bakangami, le général Blaise Kilimbalimba atalisaki boye. Pona batata ya bana ya camp Lufungula. Soko za mwasi policière to mobali policier. Il faut koyeba ke obala oboti tangu mwana akokisi majorité akomi na 18 ans okotika ye lisusu na kante okolukela ye esika ye moko akomi responsable il faut alongwa na ka wana nde mibeko o tosali lelo tozo ko appliquer kaka mibeko ya mboka na biso. Donc oza papa policier maman policière to mwasi ya policier to mobali ya policier boboti bana ekoki 18 ans bimisa ye na camp s'occupe et d'abord bazokende plus musika azui mutukutu mwana na ete azakalibanda akotie na camp quand eza dépôt ya ba malfaiteur te ekoko zala pe bongo te. Alors na ndenge tosali boye yo moko banda ko bibisa to banda ko bima biloko na libanda ko bima na biloko na libanda parce que toza ko bimisa ko appliquer mibeko. Et bongo na ba policier oyo ba mesana kosala tracasserie na ba rue ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba abendaki bango pe matoi. Policier batika ko violer ba consigne. Tozali ko déployer bango pona ko kanga batu ya mabe. To déployer bango te po bango moko ba koma batu ya mabe to ba se transformer na batu ya mabe. Policier yo pe bakuti yo au lieu ya kosunga population o kangi o botoli eloko ya population tozui yo oza na 5 ans na yo ya condamnation na temps normal oza na 8 ans na 10 ans na temps de guerre. Alors eloko wana soko lingite kosala yango te tika kotracasser population biso to batelaka nde population. Policier nyonso il faut alanda message oyo parce que soka kangami akolanda baninga na yo bakangami oyo naza sûr baza déjà na difficulté na mibeko. Juste après, général Blaise Kilimbalimba asalaki descente na camp Lufungula po na kosala constat d'après na komona ye ba habitant ya camp Lufungula ba sepelaki pe ba communiquaki boye. Mama na bino na kolobani nga na balanda mo mwana tibu kolo yo na yo komona makambo ka ndenge na komi na ba 60 oyo da ko komona makambo banda ko papa to kene matanga ezotika la kaka obende okay mais sikoyo kaka yekomi kaka tozo banga to kolela pona bano oyo tozote ya bano ko bazote ya te papa opesa ka bango pe ka obusika bozo meme bo benda ka pe bango matoi to lobaka général azio lebini bongo beso to koboya komone kaka bien kaka malamu kaka to tika la kaka na kinya
eza kimia ndenge bosali wana tosiliki te tosebeli mpe papa na ngai basila mpo tokona kimia la polisi lokumu baza exemplaire ya bana ba polisi soki baosala mabe baofingisa biso baofingisa mibali na biso na bapapa na bango ivi bazala exemplaire ti bazala vya kikuluna boye kitoko bokota mpe na bioki akuna na nga bokende bosala bango nyonso mosala bozonga sur na nga mokuna na bloc a mokuna sala bloc a bozonga sur na nga ah oui ya kosambeza te opération Dipiron ezali ko continuer yo. La police et assainissement ya ville province ya Kinshasa ekumba makaipa major Rémi Kanza mal à l'aise sous l'instruction ya commandant ya ville le général Blaise Kilimbalimba accompagné na vice bourgmestre ya commune ya limité bakende ko buka banda ko etongami tout au long ya boulevard Poids Lourd précisément na Sosimex bozo détail. Congolais batikela kayetan ebelete sino okoyoka sango tozali awa na boulevard Poids Lourd na quartier Kingabwa na commune ya Limete plus précisément na Polar ndenge kaka bozali komona boye batu batonga awa en plein boulevard soki pe nani apesa bango autorisation soki pe nani atekela bango ba mapangu oyo eyebani te. La police et assainissement ya ville province ya Kinshasa oyo ekumba makana le major Rémi Kanza mal à l'aise ba accompagnaki vice bourgmestre ya commune ya Limete esika wapi ba kendaki kozongisa ordre na esika oyo babuki yango nyonso. Batongi penza en dur na ba brique pe ba béton ezali ko kamusa batu makasi. Béton. Béton, moi, vous commandez. Béton. On est 5 angers. Béton, il y a makasi. Ok, merci. Atako esali bango pasi na ndenge ya kosakana te, Doura LED Lex, la loi est dure mais c'est la loi. Construction anarchique na mboka na biso zo mekanini. O ezali en prise kala na place de Boto, place abo. Est-ce que ezali place open na Motaboto et permettre à ça alors que l'État congolais a eu ba mesure pour na bato bazotonga bitonga tonga yango ezorande. Tozomona ba inondation zo manifester na bamboka na biso cause ba bitonga tonga o moto akomona terrasse normal o ya l'État ya Belgique ya kaka akondi yango asali ye atongi yango na volonté na ye moko soit disant ba chef du quartier ba bazokumbisa ke ba chef du quartier est-ce que chef du quartier va permettre moto place pour nous tonga ba place mais vous voyez que place à l'État, l'État va tout mandat on est voilà. Au moins place to vandi depuis 2000. 2000 le côté? Depuis 2000, to balaki na musée Kabila papa na Kabila mwana, hein? Baye ba pesi biso mikanda to tongi esika o. Soki lokola boboyi pona kocha yoki. Pona likolo te zo bateke za pena eza précaire, ya place ndo baba ya l'État. So asko le train yango ba cha train métro kina. So est-ce que ba buka ko lobangi? Ko za baba ya l'État. Mais vous avez que les bossos, les vice-gouverneurs, c'est quoi ça? Vous voyez que Babengana est venu à Babengana, Babu, excellence à Boukango, les bossos. Nani atekaka mabele ya l'État lokola nguba boye et puis aliembongo pe ayebi lobby retour ekosalama. Mukolo bakokanga yo ezali. Keyo. Na route Kimwenza na commune ya Monga Fula pont et tondi na salité fulu ma ekomi ko déborder et mati likolo ya nzela fiston pe rozaki kuna pona bino. Yango ezalaka nini vraiment pona ba infrastructure ya ville province ya Kinshasa. Awa tozali na commune ya Monga Fula plus précisément na route Kimwenza na triangle campus nzela oyememaka vers université ya Kinshasa pe clinique Ngaliema. Awa nzela ezali nango penza mabete kasi ponde e boucha na bosoto salité etonda conséquence mai ekoma kolekana na balabala botala boye lokola rivière situation oyo eumeli penza ba autorité batalaka yango te
kara na ndenge ya kosakana te fulu ekomi kutu kobima tina balabala awa moyen ya koleka na malonga ezalaka te ndenge kaka bozali komona batu bazali koleka mupanzi ya pont soki pe okutani na chauffeur anko asopeli bino mai journée baby yoka communication bakino basalaki Lande bébé senga ko buka pont o ba mai chango likolo mai lega ko mai ko mo debore mai ko mo tempo likolo ya pont donc ya to ata basali salo ndenge nini mo esimba ekozala te bébé senga ko ba pont o ba buka yango ba mai chango likolo po mai lega kana si elega te ba aider biso ba parler zo tonda ba parler zo zinda mambo belé ça malisu te eza principalement mene de kichi campus ba continuer ba lega ba aider biso ko biso bido za bien bandako ba mo su ba bande ba sela ngo pourquoi faut pas ça qui a dans ndenge assez ce que pour ça la ndenge soit likolo pour mai ele ka ndenge assez à quel que likina moi kangama ezate na tala ato komi kule komi likolo pont et komi na assez mai a komi likolo pont ngele ya na ngobie à partir ya mai ele ka na kona banda ka sala ka irrigation mai da tu ba bon ça ba masako kita sala ba cha de ko mai ele ngona ko pandira de bayana vita partir ya kabisa just go turn piste ekipibo ike kala mai kala ngai eloko ezosala nga pasi makasi eloko ya liboso eza nini komona ke eza nzela oyo baprofeser ya minene balekelaka badokter ya minene ya Kinshasa oyo balekelaka bakenda clinique universitaire eza réputé na Kinshasa istem baprofeser nyonso balekaka monastère mpona basango ya catholique donc c'est presque baautorité minene balekelaka nzela oyo nayebi te baautorité na biso bon balingaka vraiment nini nzela oyo eza nzela monene oyo eza korégorge bainstitution ya minene awa CNPP eyebani ka kote moko donc nzela oyo eza nzela moko principal eza négligé tala kaka te pont wana eza bouché il faut pas déboucher na ndenge ase soki mai wana ekobanda oleka omona nzela oyo ekozonga normal eza teke baintervenir mpona nzela en cas de problème soki nzela ebukani boyo bakolinga te bapalie na difficulté ya kobongisa awa il faut bayeba source qu'est-ce qui a causé banid de poule wana soki banid de poule wana eza ndenge eza wana source nango aja koza eza nini bouchement ya mai wana ya kalamu pont eza bouché na se faut ba déboucher donc c'est un travail simple donc bango bakolinga toyebi mafia ya bato na biso baautorité na biso bakolinga bazela ti ebeba po bamilio ya kobima ebele toyebi donc nous en avons marre bango moko batala nzela oyo eza route principale banéglige yango te population ya commune ya Monga Fula bazali komi tuna soki bukumetso na bango asalaka nini po ata salongo ya pamba esalamaka te bakanivo nyonso boucher na ndenge ya kosakana te pont boucher kasi soki ezalaki mbongo ya batika bawenze nde mbangu yaka nini biso esali biso mabe dans le sens que rond-point kutu yango wana centre commercial ya monene bakokobongisa yango te bongo oyo nde bakobongisa donc mboka na biso yokendeka wana vai ke vai kotika bino na bonne humeur ezali pe moko ya ba devoir na biso bolanda humour oyo. Merci, tolingi tomi se présenter bakomo na biso oyo nga soki eza biso te bosinele biso na mokusenga babengenga papa njenjela mouche ami fidèle. Après Dieu c'est le meilleur ami c'est la mouche. Na mkusenga koma na ngaburiki. Tela tata te mama te mwana babota na déception mtu babamba kisasa mbimba kufa te. Eza no poste no prénom sibrino. Bon merci yaya. Biso na quartier biso la tovanda ga mawa plein. Mawa plein. Sembule beti. E iba biso ba pont. E sika okatse. E koma gandeya. Bayanka quartier ba komisa ngo jenda na bango. Oyo ga mukongo ngambu. 200. Mukongo ngambu 200. Ngape na zalaki mpiaka na bikufa soni mona pa. Pasi. Ngape na kota kana shida te. Na koti. Ngana matisito. Natali Santa bakilia Natali Santa nanga. Na matisito. Oh. Yamado 300 millions to 200. Yamado 300 millions to 200. Natala tata moko yambangu na mkongo nange. Wow. Na bandu katsa yi. Na do katsa yi. Na komi na katikata mai sente frede.
tala butomemi na makolo bien natala bo botina basoda babi bato bakena na bamusika te esiko timbeli esika bosila na ye abandi kosenga mbongo na katikati ya mai di changalar noga papa baminga premier langa acha nalebi na acha te changalar papa kotsa loboko na poche croya kopesa mbongo misa carte ne longi papa présenter na train nafuta kate nafuta kate ona futa na mkongo na yo ngana lui papa le rôle salé droit ya l'armée ngape nazo salé droit ya mutuka yebaka ngo bien soko mati mutuka esika nyonso mutuka ekufa bato basalaka nini bakitaga ngape mukongo ekufina mai kita papa sakala salaire na kosa na kipongo lofu ngane na mai akila faute yamona yangana betaki DVD loterie deux fois première fois ngana ki visage ya ruchuru na mitoni kwa oya de toi tata kunikushe na odiete na tegela mswahili na beti deuxième tour na ngani visage ya Canada na koma na Canada na kikuta conflit la Bible ba passer mindele na batu mwindo bayo kanate ba noir ba déclarer comment expliquer bisono to ba chrétien totanga Bible mais na Bible soko fungulo kuta mingele oyo kamache mundele lik mundele Jean mundele yaya Bible sigabima et appeno fongoli boy kabongo verset 3 ouais évoluer ukasa verset 8 on continue mandiangu verset 4 bongo yoge évangile c'est le bakanja yamona yaya bana batanga na français bana na français. Ok, bonjour papa. Bonjour. Papa, aujourd'hui tu es parti pour le travail. Papa, donne-moi 1000 fois, je vais manger le dolé. On te donne 1000 $. Qu'est-ce que c'est le mbao? 5h30, Miss Lady Pot. Il y aura le moment de ma parrain. Tata. Mikata mana on vide challenge c'est un autre. Papa John Zeta Bimandoki. Quel genre d'insécurité? Merci pour la confiance et la fidélité. Vous avez tellement ébélé à Kolanda. C'est la plus. Yamokola lelo soki na kalinga miboy na ba image vous pesa merci. Na Israël Mboui champion play azalaki na sima ya caméra et bongo régie finale et simba mibongo et pas ya papa TikTok bondi mvutuka bama tabaki tawa balukana mabele na préféra na ngabino tukutani lobi.